bossa ba télévision na milo pona kola na info lingala journal ya peuple pona peuple. Bonne fête na ba enseignants nyonso ya République démocratique du Congo baza ko fêter à une journée na bango mokolo ya lelo to fongola journal au pona ko sabino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya yambaki mokolo mardi 29 avril na cité ya Union africaine homologue na ye ya Guinée-Bissau Umoro Sissoko oyo ayaki pona visite de travail à 48 heures. Héritier Mapini mapesi bino ba détail. À Gomakina ville ya Kinshasa, mardi 29 avril 2025, à partir de l'aéroport international Yanjili, Ezali Bongonani, président de la République ya Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Mbalo, ye aye na ville ya Kinshasa pour la visite de travail ya 48 heures. Boina Sima Koyamba man aéroport international Yanjili et paye ya premier ministre, chef ya gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, ye akita Kimbala Monko na cité ya Union africaine et paye wapi Umalo Sissoko Mbalo, président ya Guinée-Bissau, ayaki kokutana elongo na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et paiwapi babetaki masolo pona makambo etali coopération entre bamboka nyonso mibale, c'est-à-dire République démocratique du Congo elongo na Guinée-Bissau. Nyonso wana ezali ba eta mibale na Afrique esengeli coopération ezala na maloba na ye chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akumisaki rapprochement oyo pona ye alobi azali panafricaniste munene rapprochement nyonso oyo ezali kosalema pona bana ya Afrique ezali eloko moko ya kosalue. Bongo président ya Guinée-Bissau yepe ayaki na ba projet ya ndenge na ndenge pona développement topé partenariat entre République démocratique du Congo et longo na Guinée-Bissau o na mikolo ezali koya ba kosala ba ambassade na bamboka nyonso mibale pona ba représentation diplomatique eye bana kosalema. D'ailleurs commission moko bilatérale commission mixte et kosalema pona ko étudier ndenge nini ba kofongola représentation diplomatique na RDC pe kuna na Guinée-Bissau nyonso kaka pona kokolisa bondeko entre bamboka nyonso mibale. Tebeta bongo masolo o etali kaka président ya Guinée-Bissau pona koyebisa bino ke ye kokoma na ye awa na Kinshasa boyebake ye amamaki na rapport international ya Nchili et puis la première ministre madame Judith Suminwa Tuluka. Une fois de plus rythme opinion pays Gorontindu. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki mardi 29 avril 2025 président ya Guinée-Bissau Umaro Sissoko Mbalo à partir de l'aéroport international Yanjili avion ya chef de l'état Bissau-Guinéen et komaki na mabele ya République démocratique du Congo pene à 10h30 ba personnalité nyonso mibale ba sololaki na mwa mokuse na salon diplomatique ya aéroport international Yanjili. Boy après Judith Suminwa accompagnaki président Mbalo na palais de la nation et paiwapi cérémonie ya masolo et zalaki elongo na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe basalaki décoration ya chancelier ba ordre nationaux l'instruction ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya Guinée-Bissau azalaki élevé na rang ya ordre ya ba héros nationaux Patrice Lumumba elongo na Kabila. Président Umaro Sissoko Mbalo azalaki élevé na grade ya cordon na ordre national ya ba héros nationaux Kabila Lumumba oyo ezali distinction moko ya munene na République démocratique du Congo na reconnaissance ya ba éminent service oyo bazali ko rendre na peuple africain pe na engagement na ye en faveur ya kimia pe ya réconciliation. Rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli a réceptionné qui mokolo ya mardi 29 avril rapport annuel ya Seni na maboko ya président na yango Denis Kadima héritier mapindemi Christian Kengebeni ba détail. Rapporteur ya Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli et Sengekeli ayambaki administrativement mardi 29 avril 2025 na cabinet na ya Mosala rapport annuel ya activité ya commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse yemoko président institution oyo d'appui à la démocratie Denis Kadima Kazadi ayaki yemoko ko déposer rapport oyo na maboko ya porte-parole ya chambre basse ya parlement conformément à l'article 224 il y a règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale. Selon texte au bureau, il y a centrale électorale, va présenter rapport annuel, il y a activité na bango na Assemblée nationale pendant session ordinaire il y a mois de mars. Rapport oyo na souka na yango chaque processus électoral, topé référendaire yango izana cadre, il y a redevabilité. Sur le plan politique, rapport oyo et kozala présenté na mikolo ezali koya et pas il y a président il y a Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe
plénière. Après recevabilité na yango na plénière, rapport oyo ekotinda na commission politique, administrative et juridique PAJ na mokuse ya Assemblée nationale pour na analyse moko profondi pe toilettage avant ezonga lisusu na plénière pour na adoption conformément à l'article 225 ya règlement intérieur ya Assemblée nationale oyo ezali kolobake na 30 jours ya dépôt ya ba rapport oyo na bureau ya Assemblée nationale ba ko inviter assemblée plénière bureau ya commission électorale nationale indépendante pour na koyeba na ko défendre rapport oyo bango batikaki. Avant ezonga na plénière adoption oyo yango ekotalisa na 30 jours ya dépôt ya rapport au na bureau ya Assemblée nationale bongo bureau ya commission électorale nationale indépendante bakoya ko présenter économie ya rapport na bango bosimba ke processus participatif oyo ezali mécanisme ya contrôle parlementaire na institution d'appui à la démocratie pe ko contribuer na transparence ya opération électorale na RDC. Kotika kaka na masolo etali rapporteur ya Assemblée nationale Njak Joli pour l'octobre à celui-là qui n'a collectif ya 883 magistrats oyo bazana nommé pe ba chef coutumier ya grand bond du bolanda reportage pour Rapporteur ya Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli, accorda qui série à audience dans début après-midi na différentes personnalités. Bosimba ke première audience na yezala qui accordé na délégation ya collectif ya 883 candidats magistrats oyo bango babima qui na concours ezala qui organisé na conseil supérieur ya magistrature. Conseil supérieur ya magistrature oyo na 2022 bango bazali na nous nommé tetilelo. Bango bazala qui déjà contrôlé pe bazali en ordre. De bakamba maki na coordinatrice na bango madame Kiaku Eloï Maria délégation oyo eyaki kopesa rapport na chambre basse ya parlement na situation oyo bango bazali ko vivre komi bongo insoutenable pour na bango balobi ke nomination ya 2500 magistrats et outi ko salema depuis le 1er avril 2025 l'ordonnance présidentielle boy rapporteur ya Assemblée nationale accorda ki bango oreille moko attentive pe a prometa ki bango a ko soumettre makambo na bango esika Ilongo Bani, occasion pour la madame Kiaku Eloï Marie, coordonnatrice ya collectif, il y a 883 candidats magistrats oyo bazali contrôlé pe bazali en ordre. Kasi bazali nommé a lancé appel moko pression et pas ya chef de l'État, loko la magistrat suprême, aye banako kota dossier na bango, convoqué et pas ya conseil supérieur ya magistrature na Kinshasa na décembre 2023, ba candidat magistrat oyo, ba outaki ba province ya ndenge na ndenge, kasi tilelo, bazali ko vivre situation moko ya pasi na ville ya Kinshasa bongo na sima rapporteur ya Assemblée nationale ayambaki délégation ba chef coutumier ya Grand Bandundu bakambamaki na chef Bola Bwanga regroupement Bola territoire ya Unongo na province ya Mai-Ndombe délégation oyo eyaki nanu ko présenter ba civilité et pas ya rapporteur ya Assemblée nationale pour une élection na en tant que membre ya bureau ya chambre basse ya parlement bongo bayaki pe ko senga na Assemblée nationale à revoir ba statut lié na ba chef coutumier na bit ya ko permettre bango ba jouer rôle moko ya malonga na crise oyo République démocratique du Congo ezali ko traverser chef Bola Bwanga akumisaki ape apesaki attention particulière oyo rapporteur ya Assemblée nationale apesaki bango bayambami ya Jacques Njoli bazonga ki nesengo na masolo basolo lagi ndenge na ese kibino na bandele ya journal na biso mokolo ya le 30 avril le journée nationale de l'enseignant natina wana ministre il y a enseignement primaire et secondaire et technique Raissa Malou a passé message na 4 ya journée oyo bolanda. Mesdames et messieurs, chers parents, chers enseignants, chers élèves, chers partenaires de l'éducation. Aujourd'hui, 30 avril 2025, nous célébrons la Journée nationale de l'enseignement sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis,
Notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage. Et nous avons ravivé la citoyenneté en inscrivant dans le cœur de nos écoles le serment de citoyen et en réinstaurant la levée du drapeau et l'hymne national. Chaque salle de classe réhabilitée, chaque enseignant formé, chaque élève encouragé est une pierre de plus à l'édifice d'un Congo fort et uni. Mais bâtir exige persévérance et lucidité. Les défis restent nombreux. Transformer l'école ne signifie pas seulement ajouter des murs et un toit. Cela exige de créer des espaces d'apprentissage où chaque enfant, fille ou garçon, en milieu urbain comme en zone rurale, peut déployer son potentiel. Former impose de valoriser encore davantage nos enseignants, car aucun système éducatif n'est meilleur que ses éducateurs. Innover est une nécessité. Les outils numériques doivent devenir des alliés pour rendre l'éducation plus accessible, plus interactive et plus résiliente. Inclure est notre devoir. Nous devons tendre la main aux plus vulnérables, enfants déplacés, enfants en situation de handicap, filles exposées aux violences basées sur le genre. Plus profondément encore, l'école doit redevenir le berceau de notre résilience collective. Là où l'éducation s'épanouit, la citoyenneté grandit. Là où l'on forme des esprits libres et solidaires, les sociétés résistent mieux aux crises, aux violences et aux divisions. Éduquer pour transformer, c'est construire une société capable de se relever après les épreuves. Former pour bâtir, c'est forger des citoyens responsables, unis par des valeurs communes, prêts à porter la destinée de la nation. Chers collègues, chers élèves, chers partenaires, l'éducation est une œuvre nationale, un combat quotidien et une promesse collective. C'est ensemble que nous réussirons. Je vous invite chacune et chacun à renouveler aujourd'hui votre engagement. Enseignants, soyez les bâtisseurs patients de l'avenir. Parents, soyez les premiers alliés de l'école. Élèves, soyez les artisans de votre propre destin. Permettez-moi de clore en rappelant cette pensée du philosophe congolais Valentin Yves Mudimbe qui vient de nous quitter. Ce n'est pas le savoir seul qui transforme, c'est le courage d'en faire un chemin. Agissons donc aujourd'hui et chaque jour pour bâtir ensemble un Congo où chaque enfant formé dans nos écoles sera demain l'architecte d'une société plus juste, plus forte et plus solidaire. Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Je vous remercie. Secrétaire exécutif provincial ya Union congolaise iko na mokuse pona ville ya Kinshasa Brège engaliye a créé cellule moko iko na kombo na ye kuna na Limba Salongo bona ba détail oyo ilongo na Fabrice Lundombi. Mama ya mukoko samba viva viva. Mama ya mukoko samba viva 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 viva. Azali kolala pongite, azali pe kokanga maboko te. Depuis banomaki ye secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa pour na compte ya parti politique babengi Union congolaise iko na mokuse ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba bosimba ke Brège Ingali Obama ye azali kotambola bisika na bisika pour na koinstaller ba cellule oyo ekosala ke parti politique Union congolaise iko ezala toujours visible bisika na bisika bana ya ville ya Kinshasa basadere na parti politique oyo iko. Le lion de la ville de Kinshasa a lancé kiboye cellule moko babengi Salongo 3 izwami na komi ya Lemba tope cellule Brège Ingali Obama oyo yemoko azali ko prêcher déjà un exemple cellule oyo initiateur na yango yemoko Brège Ingali Obama akobanda ko passer directement na ba réunion pe akosala ba réunion ebele en dehors ya babokutani formel tope babokutani moko d'habitude
Covid. Objectif ezali bongo ko rendre visible ba cellule nyonso oyo ekosalema na ville ya Kinshasa pe parti politique iko ya autorité morale Daniel Mukoko Samba bendele na yango eyeba na kopepa na bakwen mpe barekwen ya ville ya Kinshasa. Bosimba ke defi oyo ezali lancé pe epesami epai ya bakadre nyonso ya Union Congolaise en dehors ya bacellule oyo ezali bongo attaché na bamembre nyonso. Boye Bredge Engali Obama, le lion de la ville de Kinshasa, asengi na bamembre bakadre nyonso ya parti politique iko badirigeant nyonso awa na niveau ya ville ya Kinshasa moko na moko esengeli ayeba na kosala cellule na ye. Moko na moko esengeli asala cellule tango moto na moto akosala cellule nde na tango wana Union Congolaise iko ekozala visible bisika nyonso. Bredge Engali Obama, secrétaire permanent ya Ucoville ya Kinshasa, akomisi ba cadre nyonso ya parti pour na visibilité, amour pe dévouement oyo bango nyonso bazali kolakisa pour na parti na bango Union Congolaise eyeba na kotambola pe ekende liboso. Bredge Engali Obama, le lion de la ville de Kinshasa, a lancé mbela oyo pour na bana nyonso ya iko ba cadre pe bato nyonso bisika bavandi moko na moko soki a créé cellule parti politique oyo iko e konduka bato nyonso na ville ya Kinshasa. Mbela na yo Bredge Engali Obama, le lion de la ville de Kinshasa, et yokani pas une parcelle sans iko na ville ya Kinshasa ezali komonana. Reporter info lingala journal la peuple basola kinamoko ya service technique ya Metelsat mwana mboka Augustin Tagisabo oyo apesi biso explication la ndenge mbula iza kobeta mikolo oyo na mois avril pe na mai. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est du mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans une période excédentaire de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leurs vies et les biens qui peuvent être vulnérables. La police ya place za kuna na Kinkole bango batiaki maboko na groupe moko oyo ba séquestraki mineur moko ya mwasi pendant plus de 2 semaines. Voilà un reportage.
Boye capitaine Sele oyo azali ko diriger société Yangamaba na plaza na Kinkole na commune Sele azali ko lala te elongo na ba élément na ye bazali ko sala mosala kitoko pour na ko sécuriser population elongo na ba bien na bango awa ndenge bozali komona batie maboko na elenge oyo bozali komona ye a séquestra mwana mwasi ya batu ya mineur pendant 2 semaines mobima na ndako na ye ba parents na ye ba luka pe bazali komona ete nzoka ndeko oyo abombai na ndako na ye azali kosala ye makambo moko oyo elongo banite boyo ka explication ya commandant Sele oyo azali ko diriger société Yangamaba. Ezali pasi na susi na mwana motema komona elenge mobali oyo ole aluka ko posa kosala a parvenir ko kimisa mwana batu ndako mineur azuye akimisie ndako ya akimisie ba droguer 2 semaines famille elukaka bino moko bozo mwana ndenge ba parents bazolela na télévision ezali pasi nde totie maboko toza sur terrain na minute oyo totie maboko tozo lesa enkasa to transférer na acquis et des droits puisque eloko oyo bakonza mboka balingi koyoka yango te eloko babengi viol fait à la femme viol fait au mineur bakonzi balingi yango te nde tozosala vision wana totie maboko azokende acquis et des droits pour compétence. Nangambu na bango ba parents ya mwana bazanga kipete kopesa ba explication par rapport ya eloko ekomeli mwana bango. Maman nanga aza porté disparu lundi. Mardi na kina société oyo na pesa information na kina société eza na sia pont na kipe na commune. Pona ba luka mona oyo tuluki mona o pendant 2 semaines na mona na kate. Toyi kokuta mona o na ndako na ye na moninga na ye. Tango toyi koluka bango ti akimi to ya medina kaza avant d'akaboye kolobo ba 2 semaines ba droga kamona ra ta santé de kamona ebeba mona za akaboye te azaki opéré pendant l'opération pendant 3 mois ye na moninga na ye bakanga mwana nga 2 semaines ba viola mwana nanga ba passer ba uniforme ba viola mwana nanga yo et puis azalaka vierge to banda luka bango bakimaka mais kaka chance mwana nanga ye moko aleki amoni yende akiobenga papa bango to bengi pe ba police bakanga to ke notike na souci bongo tangu bayaki kotuna mituna epai ya ndeko oyo boyoka ndenge azali komeka kobuka lokuta na bano kenende pas de batuni so ebie na bano kene cadre na bano kene cadre ya de gol na ngai ndeko na ngai na bano kene okimisi mwana batunda kupanda 2 semaines nana alami ye muta banolamba fufu mosala kitoko na commandant Sele elongo na ba élément na yo kuna na société Yangamaba bozali wana pona ko sécuriser population ezali komonana. Honorable Narambo Mouaza promoteur topé initiateur ya complexe scolaire maman pemba qui na réunion moko ya kafu na ba administrateur na pe ba jean ya complexe scolaire maman pemba réunion oyo et selema ki bongo na salle de fête na eza na quartier Mutoto kuna na commune ya Matete. Qui veut aller loin ménage sa monture ndenge kaka balobaka na lopoto. Honorable Nerombungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba azali kokanga maboko te azali koluka ndenge nini kosala poete flambeau ya complexe scolaire Mama Pemba eye batango nyonso na kotelema weekend eleki asangisaki ba responsable nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ezalaki bongo na salle de fête na ye oyo ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete nyonso wana ezalaki occasion po na honorable Nerombungu elongo na ba responsable ya école bayeba na kosala évaluation kotala tala ndenge nini ba trimestre mibale elekaki pe koluka ba stratégie ndenge nini kosilisa trimestre oyo ya suka babengi 3e trimestre nyonso elekanaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu elongo na personnel ya complexe scolaire Mama Pemba basololaki pe batalaki ndenge nini école ezali kotambola pe koluka ba stratégie ndenge nini bakotambusa école même pona année scolaire 2025-2026 nyonso elekaki vraiment kitoko. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu azangaki te ko féliciter ba responsable ya école ndenge bazali kosala mosala pe ezalaki occasion pona kotalisa ke parmi ba école oyo eponamaki na ville ya Kinshasa pona koyamba semaine ya science pe technologie complexe scolaire Mama Pemba yango pe ezalaki parmi ba école oyo eyambaki milulu oyo nyonso wana ezali kotalisa ke misala niveau ya complexe scolaire Mama Pemba ezali komata se komata nde na
na suka ya réunion oyo préfet ya école complexe scolaire Mama Pemba azangaki te kopesa ba précision kobima na une réunion purement stratégique oyo to traité mo ba point ebele ya liboso ezalaki évaluation ya ba activité ya deuxième trimestre. Comme vous le savez, tozongaki deuxième trimestre depuis lundi. Pe mukonzi après kouta na voyage, lelo asangisaki ba cadre nyonso oyo badana responsabilité ya gestion ya complexe solaire Mama Pemba. Yango wana tozala awa ko présenter musala tosala ki na deuxième trimestre et puis ko pesa ba projection pour na mbula oyo ekoya 2025-2026 pe troisième trimestre auto banda déjà une semaine passée. Kozala na Mama Pemba 1 déjà na 2025-2026 tozali ko yangela encore école ya mibale auto ko benga na kombo ya Mama Pemba 2 oyo eza na avenue Mwanga quartier de la paix commune Kisenso. École wana ezali ko fungama école wana ezali ko fungama donc toko benga déjà baboti ba koka déjà koleka ko visiter école wana batala ba condition oyo tozali ko sala na école wana oyo ko permettre que bana na bango bazala na esika ya malamu oyo bazali ko kotangela aye. Nyonso ebandaki pe esukaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungo Fumabanga Moyo, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, akani kosala lisusu makasi po ete complexe scolaire Mama Pemba ezala toujours parmi la meilleure école na ville ya Kinshasa, pourquoi pas na République démocratique du Congo. Oyo ezali cadeau moko kitoko. Honorable Nerombungo apesi bana ya ville ya Kinshasa bijou oyo complexe scolaire Mama Pemba. ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique n'est pas la mokuse et longo na ministère ya intérieur pe ya transport bango baza komilengele na milu moko ya kafu oyo babengi bongo identification pe formation ya bakumbi moto bolanda reportage oyo héritier mapinde mingulu. Ozali mokumbi tukutuku tope motard. Ozali na mokumba monene na ekolo kasi bokengi na nzela pe mibeko ya mosala ezali na ntina mingi na Congo démocratique. Na yango ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique n'est pas na bosangani elongo na ministère ya intérieur na ministère ya transport babongisi milulu minene na oetali boyebi pe mateya ya bakumbi tukutuku tope identification et formation des motards. Ezali likambo na yo mabongisi yango ezali pona kobongisa bokengi na nzela tope sécurité routière kopesa tope kokamba na malamu koleka mosala ya bakumbi tukutuku na kati ya mboka ya Congo démocratique. Elongo na ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique ezalaki ndoto tobule pe tosali. Poto balonga pona bana mineza potiva pipe mukolo koko mena yango pisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos conneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakae. Baba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Info lingala journal la peuple comme na suka to suki sa ngote son peut pesa merci Nagor Ntingi Matomi nazaki bongo la sima caméra concours rédactionnel ya grâce pour Balou Solo héritier mapinde mi superviseur qui journal au montage ce n'est pas Christian Kangebe ni Fabrice Mundomi ngala minute opsani rendez-vous Mikolo ezali ko ya au revoir.